laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Mama, tete mama, na moya boye, masanga mindondo, ezangambo. Primis ekoki na ngai. En tout cas, biso kutu, kote kuna, tozate. Biso se, primus. Pour la biso basi, primus, endi mama. Mwasi akomela masango ekoki na ye. Primis nde ekoki na basi lokola biso. Biso, c'est mosala. Primus, c'est mosala. Primus, akoka. Primus, apicata la poe. Pameli papona da la poe à Primus. Bendele ya lokumu. Langi ya bleu. Ya wolo. Pe ya motane. Primus, akoka Tanga pe ki sese koma e umela ka lisusu te oya biso awo ko ba ko fandela bino tala o aleti atikina madeso amona ka tena ndako ya biso a matangi sali soki 2 semaines awa bato bafandeli nga na kati ya ndako kaka Yem za ko fela nene étranger atiki nga libre bandeko onde liberté Dudu omwene okufina étranger baninga bembe kuto ya kaba yo kundatana kisasa oya yo kinsuka te kitambo te mbensege te papa omwene yango na motema na mabe omwene yango sikoyo otiki nga ete liberté na lingi natika libre na sala oyo motema lingi Dudu mama nandimaka te moto zali ko moni loko pamba na kati ya quartier oyo na lenka baseka nga na baninga basi o bakokanya ta na ngate Dudu kaka nga za ko mona nga mwasi mabe Dudu nga mwasi na liboso to yo tango na no jamais nzela moko ezala ta na matanga yo liboso nga nsima to ko fanda place moko te to tango na no nzela moko ba feti to fanda place moko angaye omoni basaki na matanga na yo ba miziki penza soki ba 6e bureau soki ba 10e na ba muziki na bango ba saisi ba uniforme ba yeko lela yo Dudu nga mwasi alibala na kanga be motema si unga na mando blendati a partir ya lelo ko so kufina yo tiki nga libre papa ko ganye le sili ko le kana te ko se melo ko te ko bisi kile ni na ko bisi ko o me na ko chérie zala ka te papa banda na bota ma baba nga chérie te nzambe merci ndenge so linga mobali yo banda na bota ba nga chérie te nakanzi siko na motata mta obenga nga chérie nakanzi na motata mta obenga nga chérie papa una nga ko pelo ko ni tika itoto oto ko diko kabola ape nini yo Tuzaka mbilo ko mbala ko kabola ti to kabola kaka ndaku na bolingo to boti be ka mwana moko masasi ndako ekuzaka ya masasi est-ce que famille ba olinga bazwa ndako na ndimite ba kuzwa pete kutikala kana masasi donc na uzana kaka ya bongo bolingo na ukabola na nani problème nani oya ko benga nga chérie na mokilolo nazwa penzo akolinga nga pe na lingie na bolingo ya solo eza lokola yo te Dudu oto saika libala kaka komo na oka libala nani Dudu ba camarade nyonso baboye ko na motema no mabe baboye ko na motema no mabe papa mamsuba za fana ko fina ngata liso to bandeleza ka camarade te camarade mbali na ko fino liso bandaka la so mbayo na kufia wano linga yote bongo siko
nazaka ta na borax na ngai camarade na yo wana alinga wanga mingi boswana kati alingi so kokoma awa te ata na matanga pa yaka te abandona gérant oyo atekaka na zandu wana gérant oyo azandu wana atekaka mama na ngai ye soki naleki zandu wana efa sombelanga ata koka asolisa ngai namoni kaye kozala bien ti nayebi mpe mosusu ata oncle tobenga oncle wana ye balinginga mingi wana mpe concordance kokozala nango na ndenge ya bien eske akobenga nga chéri mama nanga nazokende na mosika pamba nazokende mosika pamba moto azaleka pembeni papa ya mailara azali awa kwedi ye pakofela mwasi mwasi ni pakofaka na kobota bongo sikoyo ye kutu bien bi bana matanga ngo esili nazomona ye te papa maina na mona ko akozana nga bien po ye penza mkonso ba betanga te dulu mkonso betanga likolo na yete sikona mano dendela kaka ina bandoli kaka wana kaka boye mikolo ka batalo me masasi pe pai bandeko ndako penza ko lingana zana moto awo ata na nganda kaka toke ko bata mata kote moko boye loka biso to se pai botoki ata kote ya mbinza toke ko fandela na nwana na sheri na nga wana nako kapena nko kabula bolingo na moninga pete Nikolo o dendele ka bona o leka ka wana papa mainare boni entre Boniam Kaboy Mawakaka Maman gouverne mawango jusqu'à quand? Et bon son on te fait pas na ya on a kutu usape na moi sengo soki ovaina ma lelo ba yalo makamba papa on a pour ozana mawakaka papa sa kufi mon colonel c'est coquille déjà ya mo ya kufi yo ko siko mo kufa na tsaka ngamoko balaba ki to na mabele to zo na mabele mais c'est tout pour na papa ta na coquille. Il faut s'y rétablir. Comme un mouvement, ou tu as un mouvement. Si nous avons un mouvement, nous avons supposé un an, nous ne pas nous foutre. Nous avons un mouvement. So fanda awe ngeza madam siko ndenga na tika lika kangamuko na ko solola nana nazaka kangamuko senga ngoko sala wa yo oyebi pourquoi on a longwa kiawa na longwa pour la habitude ya papa et ma bé leko se pesanga te pour la sepela ina ki ne va ne pas nangai olina mona ka babilo ko ndenga zai ko maltraité na kata ndako za se pesanga te na musika kuti naza l'aise que soki na vanda kiawa mais soki siko pona ko bimana ndako wana na ko vanda wa on verra. On verra. Lelo, bazo le makambo. Bazo ya lelo. Bon, siko so préparé ni. Nanu te na banaki nanu kobongisa biloko batika kitikaki. Maïba, kulo makambo, ils a fêtité hein. Ils a fêtité. Ils a été que bato fufu minene, batonda, bayoka penza que oui. Tout le monde a non, il n'y a pas d'argent. Papa tiki mbongo te oyo zambo na ngoko na odébrouiller nango. Nous au moins ça $50 au débrouiller, ou ça attaque quelque chose musicalement quoi bongo. Ah on est peut-être sur le change wap. Invité. Merci papa. On va pas me coller le quoi na zo bimate. Et que les cas soki matonge soko. On change. Moi bien réel. Ah bien le tigara gezawa. Il faut changer de couleur à parcelle. Il faut tirer en couleur, on va faire blanc. Bonjour, chérie. Ah,
Biso toza ba imania. Au moins une de bimi champion. Même ba pot de fleurs il faut ça la caca vert blanc. Il faut ça me faire blanc. Toza ko zonga na cap. C'est au zongi. C'est au zongi. Bonne humeur. Bien. B. Ampoule wana na véranda tisi ko za ko pela. Pona ni. Jusqu'à yondo refuta facture à SNEL sikoyo. Zoba mogo boye. Obosana ki chaque fois obosana. Na bomé mon chéri. Ah? Na sina bongisi. Donc yondo refuta facture ya sanza oyo. Te chéri. Taba. Limbi sanga chéri. Chaba, mets-toi. Chéri, oyo za ko benga ngai nga za chéri na yote hein. Oyo za kokodioko ya sika. Ce n'est pas kokodioko ya kala. Oyo zaka ko sakana na ye, komona ye lokola mwana musala na yo. Tala ngai tango za ko yebisa yo. Oyo zaka kopimela biloko kolia. Kotinda ngai mwana mobali lokola ngai nakende konikisa fufu. Hein? Oza kopimela nga biloko kolia. Et je me souviens en 82 tango via utaka na matadi olambeli pigeon. Na lobi seme ki tchela nga lipapo. Ah te, oyaya na lokola uti boye moyen te ya. Et maintenant azate. Tu sais qu'azate? Vandawan. Soki vieux azalaka mou. Moi je ne suis pas mou hein. Je suis sévère. Oza kokodioko ya sika. Un nouveau kokodioko chic, beau gosse, jeune premier. Un kokodioko rénové. Fongola matoi na yo, yokan makambo na koyebisa yo. Lobi to utaki na yo na réunion. Ya famille. Tango bakolo ya famille ba désigner ngai ba lobi que c'est kokodioko qui est mieux placé à remplacer Yaya Naye. Est-ce que ezaki soué na ngai? Eza coutume. D'où je t'impose 3 commandements. Chaba. Oui, président. Tu es mon témoin. Hein? Je t'impose 3 commandements à respecter scrupuleusement. Oboyi ko respecter yango okei hein? Ozongi kune na epa na bino soki na kimpese soki wapi olobaka na nga kuto zanga ba famille awo oboyi ko tosa makambu nanga okangi biloko na ozongi bazai. Premier commandement. Tout à l'heure je t'ai entendu m'appeler chérie. Naza chérie na hotel. Naza chérie na hotel. Okobenga ngai patron Koko Dioko. Hein? Na mokuse patron. Na qui patron? Bomengo. Patron? C'est ça. Deuxième commandement. Mes affaires. Makambu na ngai. Ça ne te regarde pas. Mes affaires ne concernent que moi-même. Tu n'as pas le temps de t'ingérer à mes affaires, de foutre ton nez dans mes affaires. Ah non! Non! N-O-N, non. Et en majuscule, s'il vous plaît. Troisième et dernier commandement. L'heure du repas. Chakula. L'heure du repas ne doit pas changer. L'heure, c'est l'heure. Molia, Mbimbi. Ce n'est pas que Naïa, n'a pas collègue n'a tel que Bachaba. Ah, t'es patron. Alors, est-ce que la kata qui coura? Il n'a qu'un ko luka makala, mboula pe beta qui bakonia. Non! Ça ne me concerne pas. L'heure, c'est l'heure. Otosi makambuana yona ngato yokani ozali mwasi Yaya atikeli ngai. Si. Ce n'est pas ça, Chaba. Si. Encore pour les là foufa massam. Et tu sais mon frère, tu sais, et plus grave encore à propos de cet enfant là, Massas. Assas. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu?
Qu'est-ce que je n'ai pas entendu à propos de Massas? A commis turbulent? Par rapport à ma bé, na kombo na ye. A commis orgueilleux, prétentieux, grossier, impoli. Et tout ça, mauvaise éducation. Mets-toi chez nous. Et vite! L'heure du repas, c'est 12h15. 12h15, la table est prête. Chaba. Tika. Non, Tika. Je suis sévère. Ampoule à Tiki Yango. Y'en a refoutu en bon. À cause de Ampoule, ça ne te concerne pas. Non, l'heure, c'est l'heure. 12h15, la table est prête. Non, président. Maman. Vous savez paroisse? Mes affaires ne concernent que moi-même. Vous savez paroisse ça? Mais c'est quoi ça? Kanga. Non, papa, les ménages autour, non, moi. Je dois moins savoir ce qui a fait mes prières, ni les royaux. Tala, nayoki ba rapport rebellé à ma bena kombo nayo. Tu es devenu prétentieux. Qui t'attale que osa ko benga ngeza ya balabala te hein? Maman, tellement. Kanga! Osa mwana te. Akambo te. Nako sulo monsieur. Télémanan. Je vais te serrer. Coutume soko zobanga ope onde okufa. Coutume banga pe bato bololo pe bazali o coutume pe simba répéter. Papa ça fuka mso boité hein. Makamuza ko leka na chambre ye bien. Nasikala ko to papa tu à genoux. Na oka mona mte. Tais-toi. Ah, ego sala nini na soto. Oyo belo ko mokote. Tala, ko kanisa te po le kinga na mulai. Donc zoba moko boye. Tala président. Oyo bi kinga za yo, hein? Na quand même conseiller na yo. Hein président, mais je ne peux pas tolérer des bêtises mon frère Chaba. Ah, t'es mère Téléma. Pardon. Patron Téléma. T'es mon patron le banana. Téléma. Na limbisio pour na Chaba. Merci patron. Ce qui Chaba te, olinga ki ozala wana ti 4h du matin. Taba. Merci patron. L'heure du repas, hein, n'oublie pas. Oui patron. Et puis, viens. Ozata na idée que Moubali aïe, il fait chaud, veste tu. Na yebisayo kaka longola. Hein? Na yebisayo kaka longola, c'est ça. Dis, talakana no bato boy. Asana, idée à créativité te. Président o nyo soni non. Hein? Idée à créativité ça te. Nabosangi patron. Vanda wana. Obosanaka mikolo nyonso. Longola. Talam. Tu ne songes même pas à soigner mon bali na otala chaussette manzaka ndenge eza ko tobola chaussette. Hein? Gillette vite. Salope. Président, aza quand même mukolo bablo mususu. Aza mukolo manzaka kate. Mais lingo lobani. Bo yondo okata manzaka nanga. Président, lingo lobani. Te, yondo okata manzaka nanga. Oko mwasi nanga. Non, aza mwasi. Kanga. Président. Non, on dirait Président, on dirait qu'on canne là. Eza vengeance. Ganga ndenjo ganga ka. Tobali susu papa. Osuki hey. Omoni Osuki. Dudu. Bien na sima te na frigo. Bien na koki na yote hein. O me na bien na pona nini. Yo moni na bima kana yo. Bo na bima kana ba jeune fille ba na kemiki. Omoni Osuki. Yo kansi na yeba yote. Osala complot na famille na yote. Ko na okufa. Mtu akuzombo mengo feza ka kokodio ko monu ya bokoli. Kwa samba kolika. Hey. Nata na somo na moté hein. Faut pas sur le moni sanga penza dudu. O kokodio kwa zo sala nga c'est rien. Isa na velo ko mokote. Ndelo ko pendela luka ki yango wana siko yo ke avant nga inga na tikali.
bino mbali mabe na mokilo boye bate yango baveuve baza ebele baveuve bazalaka te mpona makambo na bino mabe zonga lisusu te epai okei kuna soki okosalaka mobulu ndenge ozala kosalela yango awa quartier bomba basi na basi ya babala ya yo bajeune fille ya yo osuki mpenza ya komela qui est là? Entrez. Quelqu'un. Papa Maïna. Bonjour. Bien. Batika muninga boye Papa Maïna. Muninga sikuka nini usaki bezo ya kotala kaye. Ilakati. Atofana na sofoto. Bonjour. Ngaka ka boye te. Ngam na siku ya boye to ça c'est déjà baninga na kati ya quartier yo zuli kamango ngape na yo kozwa sima falo ya kotala kangai onde ngo changer mbala moko zena na umela kanini on zena ilo ver biso soaga mobimba biso bote ya tout droit ngape na banga ka mopanzi ta ke mopanzi wa bono ko yi mala moko na terrasse ameli ma ya terrasse mala moko zena zilo ver donc on a tout droit to yo kana bien tano ndio nafandika ngamo kuna kati ya ndako papa ndengo shi tuzo basosier sikoti basosier associé bamota bamota kongwa kale bamota à votre santé bamota ya makambo ya bande ya classe TV ya makambo bamota ya makambo ko bo ta santé ba betata muninga papa bo ki motango yango yo Yo saka boye. Kasima kama nani sila kime muni mawezano na nzoto. Na umende yo changer mbala moko boye. Onde zaili kamsusu. Te yango so sala kima kama nyonso basukola ki pe ngai na ndenge moko abimpe. Babokela ngamba sambela la bangote. Ah bon? Te sali ka ndengo changer bilamba ko bi soin lengi. Ngola mtaso ki problème te. Problème ya wapi papa? Bino moko mwende na zakoni yo kwa makati ya quartier. Mobali wa saila ndenge nza mobali ya lingaki yo po lingiye. Oya biso bolingo ezalaki na ngote ezalaki ka libala oyo no fande na bapila ba 6 mois ba ina ne boya nini ata kutu 40 na ndata ka bien bo nga problème nangi ezalaki ka basukola nga basukoli nga makambo esili bon nini yango suna oze to na mbangi isola mogu je vois bien pour moi nga je ala ga go tala yo boye ata maman avandika yemo boye azali to azate na leka boye porte kanama tala katanga yi to pesa na kata mo ba masolo moko ya bien wale ko sala pe malamu te mo ba conseil ya bien le mo bope le tigali rabat théâtre mingi na ko invité to ko tam so théâtre na salle kasi mama yange suka kana télévision basal pesa no so mingi te na kisaso ya biso suka kana télévision ngana sina kota tana basal wana ya cinéma atamba la mongo basal ya cinéma so mingi te mais quelques salles ndamu so mi balika mtaliawa pona utaba théâtre atamba la mongo na kota tena na kota sanga papa na yo ko yo moko mona ka ko ya sadaki awa ndenge ya sadaki siko na sali libre bozo makola mobile liboso moi c'est la na matanga penza iye kote mususu nga kote mususu to ningi to bimana ndako ye musika ngana zo landa simu nimo boza ko mona kati ko ganga l'air nyonso chérie za la kate pa ina biso na ndako c'est vrai tira biloko oza oza sabat kaka bongo motema ka moto siko na komi libre na mona penza te nazo ka lokwa na fungwa mina basi on peut mamke quoi kobima enfin ça veut dire que na mitoki ya shota moi ko changer air muke moni ba mo taba fanya ka buye ma wazo ko yaka tango nyoso to moi tout la muke les avait idée moko bien ngama kama sisi na wisi na wote est-ce que a kutu ba kundima nani so nda yubi ko mi libre mta ndi masuna ngana kansa yo ozwa nani yote na kansa yo ozwa ma Clémentine naza yemu tasaba na asiye leka mama inali mais azam bala sodat azam bala sodat met mami azam bala sodat zo ndenge et puis ngama kama kozwa ba ngala lingi na lingi moi sunga mona poni quoi ya kutikela wana eza je sais que ça va faire coutume mais ngana pesa on penade pourtant mususu ondimie kaka parce que coutume est indivina mais
rapport moi exact yo na ye bolingo pena na tu exact ka bolingo ya c'est coutume et le remplacement c'est pas bien c'est coutume etindi kati lokola nga awa naza déjà na mobali ya le bakataki makambo batikela nga mobali na banofanda naye na place ya Doudou ça pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, maman Ina déjà. Oh. Mais où vous êtes que na libre. Mobile on kaka ta famille mo. Na kati ya famille mo ka ko yebi paye. Omuli nani papa Maina ngana sana mwana ngaka moko masasi. Fale kana sala bongo pona ko protéger mwana na ngai. Poso na teki mutu makasi limso ko longola mwana na moki. Nous a découragé na fréquenter yo. Mwana tata musika musika wana kaka ndei photo ye mama bana mikete mama dona zela kona kwende kotala yo na bata maka quand même pas bien ça na rana gâté pour mutongo po yebi ka ko tuzo fanda na ye ye pa buza tu ko kosa go zo ko sate na ko sabo nini bebe ana no keza le puta hein eza lo puta te kokodio ko nde mbali na ngasiko oh mais là na le bon côté te na kile na e oki wo fonda te e motana ngai kokodio ko ka ko bo benga soko nani masebe donc ba imposer yo to yo pour ndimi ndengana ngana ndimi na ngai te mais biso déjà ba raison ndimi na isa na gravité bon asa mobali te na boita asa mobali hein mais asa na dimension na yo te yo za dia hein on a grande dame on a carrure et puis asa petit avant na dans na bilan avandi amoni yo afa moni ndenga koyeli ozolise na ndako après si ko mbana yo zo mona normal ah et puis bimene pe OK fête o mbana ye kasi na sala nini eza coutume zo changer on a famille wana ki écouter famille ne pas ndimi ndenge wana ba famille nanga ba ndima te pona nini au monde à partir du moment où on a ndima ki ba tourner ce que ndimi makambo wana ngape na lobi na ndimi bango pe ba loba nini ya makaya ndimi tasepela ki te mais pas ça la ligne. Andimi na bango. Moi à ta place je refuserais hein. Ça alors. Bonjour patron. Qu'est-ce qui se passe? Là où t'es patron. Et là côté. Bon, les Camerounais. Papa Mainarte hein? Asalini. Aïka koko non, c'est pas ça. Matanga ici na panzaki. Na panzi matanga na panzi batunyo surtout. Matanga c'est sili. Hein? Est-ce que naebi était tout ça na quartier moko? Ici n'a pas ça qui m'attend. Depuis naebi ça que toute visite, yebi sanga i signaler ngai. Est-ce que on annonce une visite na bossa ngai pato. O bossa mi gonyos. Petit. Hein? Azam moi c'est grand frère. Azam moi si nangai. Azam ko na yo faut passer respect. Tala. Chaba. Oui, président. Yebi ça ya. Azam kolo amitia na sika na ye. Hein? Na zagen poli hein. Yebi ça. Non, président. À mon absence, aux aroya vous sollicitez moi si nangai. Lisoni boza osona yonaye. Ngai si na yana ndako na sollicitez moi si na. Oso mona ngai pa ina yo. Petit un peu de gare hein. Non, pas jusque là. Pas jusque là. OK, yeba mokolo. Matanga ici na panzaki matanga. C'est pas ça. De on se sonne dans moi si na Tony. Talaye. Yaka wa. Ozotala nga lokola ngulu moko boye. C'est ma fiancée. On a ebisaki. Aza kitoko apa? Aza kitoko aleki oza mobange. Yoza âge nanga. Si. Aza jeune, ngai naza jeune. Jeune pour jeune. Merci papa. Bonjour. Yende mukonzi na ndako oyo. Eh, yo. OK ouais. Patron yana tika nzira. Taba moko boy. Abuka na makolo. Yaka. Abuka na makolo. Te patron. Yo no me make boya. Te patron. Cha. Mukonzi ndako oyo à partir de cet instant, c'est elle. Merci patron. Ma fiancée, choix nangai. Ce n'est pas que Naya na kuto za kuswani saye, non. Elingi ye yangonde kusala mandaku oyo. Alobina lia soso ngombe pondu Naya na kuta ina ba blanquette cho na non yondo ko sokola bilamba okolamba.
C'est elle la maîtresse de cette maison. Merci, patron. Respect total. Merci, patron. Pourquoi vous voulez on a un caca dans le salon? Comptez ça, Ngokuna. Fais vite. Okomi osali dog kolo lupangu ya mwana mukebo ya shaba. C'est mes chabo qui n'a aucun. Donc maman au pétage sont demandé ma camion sur quoi on l'a. Ta présence au benga yo. Oh non, il ne va pas chez la. Maman. Yo patron. Oh ba chez la. Ma balle. J'ai premier. Maman. Kombo no nanyo? Bomengo. Bomengo? Pesa maya bomengo. Na yao te natinda ki chéri na ngai akeko nyiki sa fufu. Koko. Azo wela mbapo kezulanga mai. Okoloka te sema ishaba. Eza koloka te. Ato akokonga na mona ngoza bien te. Ndeni nona yoko changa na ndaku na mama mbimba babo. Mukonzi ya ndaku oyo ezali yo. En tout cas ma balle comme ma passe na ki chasse. Na kamo. Zoba. Oza ucha ver wana zwa ver pesa ye na maboko. En tout cas, tambo wana mokilo mona makambo. Pesa ye na maboko. Maman, le kana no pardon hein. Le kana tala nano na mulai na yo na tayi na mona ndenge ezali. Maman, ozoko mitala ka. Ozupe kitata lo tayi lo kwa mwasi so mitala elongi. Elongi na openza na tayi na ai. Siene semeki na mumila ko osenga na koko. Mais nous comme mobile na obala, ngolo bateke so mobile akufi, yo be moso komi ka sondeni na ndaku, ondima n'importe quoi. Non, na mobile yo yangati. Pona ye na roboma mutu. Na bomi pe na koti makala. Mindondo melana maite. Do yo ndima kamyo si ondima kaka. Na kamwa. Ondima kana yo. Désolé. Shaba wavanda te. Na banza oyoki makambo naza koyebisa yo koswanisa ye te. Asa mwana moke naboyi kotungisa ye. Nalingi nazala à l'aise. Oh akendeki konyeke sa fufu. Non. Non, 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 non. Ah oui, patron. Ozo continuer à koyoka. Aboya na été encore ngapi. Na boya toli comme ça. Oyo kuta mukolo na ndaku de. Asa mukolo. Chérie viens ici. En tout cas chérie koko na osepe na makambo te. Nga jamais na kondi mo vendre place mon na bakata mama boy. Il faut koyokana. Oza ko baby sa vie na nga ata yo moko. Non non non. Ah, yaza mwasi na ngai ya famille, yaza mwasi na ngai, yaya na ngai atikeli ngai ne na ko imposer bino, il faut boyokana. Mais yo na mon lokozo ça il est jalousie pour mobala uti ko bimao. O ça il est jalousie. Tika ya bala na elika munini yo na yi. Ça ne te concerne pas. Yo talangai na makambu na ngai un point entre. A déranger mbala mon côté na banzo yoki ndenge na za obenda ye matoi. Oyoki yango très très bien. En tout cas, ngape na lingana nga te muto ya sala likambu likamyo stu fandi makaka. Olobi na te loko bo andimi na yo, olobi na aza prête na makamyo. Ndondo yo pe romona oyo exagérer tellement trop. Omoni tika o caractère no wana. Ngape ya place abonde na exagérer bien. Ngam na zipeta bitinda nanga. Na exagérer peut-être. Asa salate. Asa maman na yote. Chaba. Oui, président. Tu as à quelle heure là chez toi? 12h10. 10 C'est pas car. Non, non, dans 5 minutes. Dans 5 minutes Oh non, c'est mais qui pas dans 12h15. Non, non, 10. Dans 5 minutes. Et pas dans 12h15. Il faut bon que ça montre là aussi. Patron, table est prête. Prête? Très bien, c'est ça. Maman, 12h15, 12h15. Na mobile na ngate na ebisi yo table est prête. Bon appétit, Chab. Oh, merci, hein. Chérie, bon appétit. Merci. Président, au moins de ma chance, il y a moi en balle. Qu'on remplace Yaya.
Loboko. Bon appétit, hein? Merci. Hein. Président. Oh, Loboko. Mère Abi. Maman Kouloutou. Maman Kouloutou, quoi? Ah! Mais yo Zangagati. Et pourtant, ça l'a informé. Le jeudi passé, tu n'étais pas là. À recevoir les deux couples. Non, on a un entraînement. On fait, aïe, awana moi sinae. Toto Benda, aïe, awana moi sinae. À recevoir bango. Tout na madame Alambagini. Tout na ngai. Ni. Ngando. Président. Au moins, si on a informé que Ngando n'a pas raté. Sanga pour faire Phoebe Misapia. C'est vrai. Ngou. Il y en a Ngando en goût. Bon, lit à té. Tonton Médard à télé, à Zusani. Boubou nyon ce baby. Boubou tout quoi? Soupe Yangando. Mais n'a pas sûr. Ngoulo mère a sali. N'a rien honte. Même n'a pas. Bon, lit à té. Yaza Moutou. Yaza lia. Oh, ça goubo. Et là, on a un goût malongé. La confident, on s'en est allé à baguer. Bon, lit à Rana. Nikamni. Dis, Coco. Y'a un autre fond, amigo. Ogomo yana mulaidi. Baye bate. Coco. Pas la peine à moi ça fan là. Obi ke fa. Qui vous appelle Tambounini? Hein? Viens dans Zakina Bazoua. Très bien, mais nous ne faisons pas. On y a soit salé l'eau, on dit bien. Sur la mbelio ma deux sur Okima. Oh, merde. Félicitations. Félicitations. Merci. Madame, c'est bon. Merci, Nina moi sur la mbelio ma deux soit chez Nzombo Nakad. Ogolela ozolia. Ya on a dit qu'on dit comme maman. Félicitations. Lobeza Nzombo. Nga jour même la roba la mère m'ta osala la cuisine. Tala. Biloko eza kitoko boniko. Est-ce que jaba mungo leka? Tu bon yo zolo bani. Oh, eza ba be oza koliango. Na lobine lomo. Mama. Félicitations on dit mina bilo no lambi. O tondi mungo yo. Mama eza mungo mingi. Bon, soki na ngina lambo yebisa nga po oya yo. Non, mère, e koki na ngo eza bien. Lo na misuna. Lo na mesure. Zonga sima na misuna. Ko mutu na mutu. Sita ngamo no. Sita alelo. Mama lobi na lambe lo ezangi mungo. Sois poli. Poli nani? Azamukolo. Poli nani? Azamukolo. Elo nonga ki poli. Azamukolo na yo. Mukola nani ngo? Kanga. Kanga kanga ko. Ozo kanzana ngomuno. Ko kanzana ngomuno ko. Luganga mo mpaka mama na wana batikelo ngomuno. Azamuwasi. Boniko. Boni boy. Tala mo ba soko zolo ba fandanie. Na yo na ovana ngai. Il faut poser ngai ozo na ovana respect ni. Asa sala na fair play. Ko kota ngai ko na la jara basi basaka na bango te. Soko meke pa nanga okosuka. Ngai. Soba moni mo itikana kende. Ni nango. Boniko. Ozangi fair play. Fair play ni. Soki muninga salelo kwa kitoko, encourager ni. Nga lamba kate. Nga lamba kate. Na peki so kola. E pa nanga kuno bando yo ombola te. Na peki so kola. Ombola pa nanga kuna te. Boniko. Koloba pona elengi koloba te. Na peki so kolamba. Ha? Moi ba biloko zo lamba ya mai net ba mai yoto wana. E ko ba nasi. Tango bando yana ndakula nga biloko bando kunola. Oto bana kanga. C'est na kei. Boniko. Nanga ite na bisoko. Nanga ite na bisoko. Tala. Tala, Shaba, na bonde la rabasite. Akende. Zimetikanga okanga kwa. Okanga kwa na kenga. Boniko. Kende na. Président nazo comprendre. Oh nyo sezali atala. Ezabe esprit. Vous avez une mauvaise éducation. Yango na akobolo aboya ka yo pona makambo. Na somo na bangote. Asundola yo. Kaza tina na. Président. Akobolo aboyo. Président. Na lokotier, na cadré, boni. Qu'est-ce qui se passe? On va matelanga. T'es président ici à Kitisi. À Kitisi, c'est méga comprendre à Kitisi. Au moins, il y a là. Vous avez une manière. Yendo zanango. Président, au mieux, c'est ça, esprit à Vienne. Mais Azolongolanga petit. Non, c'est ça, esprit. Si on a une situation, on a un trouble. Oui, que même lobby minona zaki boete. Mais lelo na tongo ndenge mo. Si kasi ko lera ko lia ndenge moko. Et ça, esprit à Vienne. Oza parcelle mo yoko fanda te. Nana ko conseil teka parcelle, au sombi ailleurs. Au moins, esprit on est aux assoudés et ko déranger binote. Olobinini. Et là, quand on a trouble ndengwana, ils allaient esprit à Vienne à eux. Et ça parcelle moko les kisiango, donc qui te loue ba parcelle côté vous même na bandale au pays. Comme ça au monique nan mindona aux à l'aise. Ouais, tout ça esprit à Vienne à eux. Et puis au Kemite petit on a pas côté capé parcelle, ouais bi que petit on a héritier. Nan masasi.
Effectivement, Chaba. Les Cambolobi ont raison. Ah, Zoé Bissayo. Tu sais, la fois passée, na bossana ragoye Bissayo. Mon frère, n'a qu'une douche na sokola. Nata la boye, et li penza ya vieko. Ya vieko. Na gangi. Nata la boye. Si lui était à la société Lili naï. Moi, naïb sonné. Et ça, l'esprit, hein. Donc, Monique, il faut quitter l'île. Il faut qu'on ait la parcelle. Comme ça, par ya moi na wana, mais ça c'est à soi par naï. Alors, ils sont sérieux. Ils ont problème moko, tout résoudre en go, nansele. J'aimerais tout que nansele. Nangandabile. Ah, tu connais l'endroit? Ouais, très bien. Au moins, comme Ezali. Mais c'est volé. Comme fraîcheur Ezali, la rivière Wane Ezali, Banzete Zambawana, au moins, ils ont place moko, et qu'on peut s'absorber inspiration moko ya bien, pour tout raisonner sérieusement à propos ya vente à parcelle de Rosakolopa. Et ça idée moko génial. Chérie, on ira. Présenter je tika bakanda no ya pamba wana tokende na ngandabile hein bon courage appétit toi nani président Olia appétit quand même mon appétit longue mon frère oui entrez oh mota mota depuis la mona qui au pied depuis la mona qui au pied Bino makambuzo changer makamde na. Tika ngora ba sambisa so. Motaranga ya tu fana so côté. Et pas de messeni ko fana. Do. Na zilo mo moko. Na ba mi te ba ndako kumilo kola ndako otala ba l'heure. Na ba azali moto. Hein? Ali. Te azate ba keneki soki ntsele soki maluku. Utambola na jeune fille naye. Mama kutuna ko na uso na muto ya ba kala. Na tuna na so azali bona loba. To landa coutume te to sabu. Inazuka te, inazuka mato pona yo. Oyo kama wa. C'est vrai quoi. Baza ko décider pona yo, lokolo za ndingo za nzota boye fanda ga boye. Ba bebisa ngo ga pamba pamba. Yoni mdozo mona nzota ngo dudo mona ki yango. Bagu e kesediti. Kasi yango ti. Bagu a dudu e so ndeye ni ngana ebite. Pas maina. Il ça. Puis tu as besoin supporter. Ça supporte très bien. Obi mon nyoko lio yo so mona na kaso nyoko langa me o dudu sa iko nyoko langa bino no soboye baki yango. E o esa kina kati ndako bino bozo mona te wani sa ki plus. Pour nous seuls je besoin de petit moi fille moi na mona ko na aza pe représenter yo moi ça. Moi si na yende na sai la kema kamu nyonso ko sugele bilamba nyonso ko sugele bilamba ko na ye nyonso ko linga fana sale. Nyonso na kapona ni. Pour boto sika tenga misana na boto se. Ngaza mtabibe ko so lobina ngasala bina usana ngaka. Zongisa bina zongisa ngaka. D'accord mais les candeloté quand même. Bon les kindelo. Mais si puisque finalement comment ça na yo. Azo ganga et puis azo manquer de respect na bato. Oh mais sommes ta gangi yimo azo personne. On dirait auto anda buye. Mais gangi la yemo la finance ça zo anda kwande ngwana. Matanga c'est si là est-ce que ngana yaki pas moi là yo. Ndira ibite ke yupe. Ina zo to kolinde ngwana te. So to kolinde mususu na bwa kili ba. Sana ulo tende na ibisa kiwa hapo na mwana na ngaya. Mwana sawana na kati. Mwana yo asa koli, c'est déjà un grand garçon. Il est responsable de sa vie. Tenga misumine nazala misumine te nazala ngo kamiba ba yuko sa mwana nga jemu kwa mabeka kana perdre yebo ba c'est léger kabwe ah ba no kote la rapé o gido mo yebisa kana parce que no mo ba mke ko banga pona ko ya kotala yo et puis ne peut so yuko proposer de le cinéma au théâtre te c'est na ebisi yebisa bozo bi mapena ngabi mana yete abimanga na jeune fille wana te bina ba film susu pe ngabi mana ngati sa yana mwa sakine ko bimisa ngati yipa bimisa ne ngata bimisa ndeni ngafana ngana nda
yo mtu zoko tosa lokola mtu moko lokola esclave uzoboya bipo po mbana yete ko bima sans nini wa papa maila mais c'est le moment où tazo benga muninga patron ni ko lobanini azaka ka patron na sans patron zaka ndingwana toto sa coutume tingana sana ngai nazaka ka mutu nafali na ngai kaka to sa coutume boy tina suka te coutume na degré nango otosi boti osuki pobino en tout cas pour la coutume suki awa kasi degré yango wana kakati degré ka ya za patron na fana ndako bomengo ana be mota mota visa kaka moko ba vivako kaka mbala moko so ke ekipe vous comprenez bon on kufa poni mpoka bazoni non mais non ça veut dire qu'il faut vivre la vie na yo kasi yango kana zo vivre ozo vivre ngote nzambe sana ndinga sala mutu na mutu te oyo nga yango yo kaka pone na seki pa yana bango na seki kana calvaire oye pa ye kana pone na calvaire de vie donc nous voilà que vie les a fait ba calvaire ba calvaire kan nzambe sala mutu na mutu na ndinga nzambe sala jamais mutu ko na calvaire batonde ba comme calvaire comme ça on sur calvaire ne tu vois est-ce que nzambe tatinda nyoko la bon nga zo batela mwana te yusana nzambe tatindi pejana ko dio nyoko la rayo agangela rayo alors que ça na niveau note kasi yem talingi so anate tu so yana ipa kufa kitembele ba genre na ye petit avec ne wana ne ba genre na ya wana ba so tema mitu wana wenda nous avons se moza poser on va telema mitu te makamwana weso kanisa ntuka isabu muti dona roza calme côté wana za no calme masa patron ngati patron ngana fandi bona mwana c'est vrai, voilà, nous devons vivre vie à bout. Vivre et de calmement, aux à moi si pas ça respect. Oubliez pas boyer, ok, on a fait dans mon bali, babino on bali papa maïna, c'est le cas moi. Osegisinge wakasi musika penza kasi uboni bakatise ndenge azomona na comprendre te kasi ndenge na bina ndenge nazali abo fokaka musika te unga bino wana ya sérieux je te prends en charge pour la libérer quoi na masasi paza wana sakoli masasi yo to vande anda ko bon masasi akoli ko bala pe et moi si au vivre na aibi metam so na ko éviter que masasi ya ko yeba ta mususu bon ça ibaza bébé so ya yibo yibise que moi na ngai nazana mobimba ozana mobimba ozana mobimba donc na pour ça vivre pe vivre oui entrer comme ce moi na yo te so bonjour papa. Ah jeune homme, ça va? Ça va bien. Ouais. Bien. Balkingate. Nani mtayaki hapo? John Kongolo mtayaki hapo. Ah oui, Abrahima. Atiki lode? Atiki deux kazi ya prémisse. Après lui. On a monné mbumsuna jipa wa ouais, John. C'est Abrahima. Camarade naye. Ah, comment est John? John Kongolo. Ah, Berikente. Non. Avec Guinness. Ah, John Kongolo. Ah, on sait John et tout. Ah oui, Guinness, mais parce que tout cela qui il faut y en a 5. Il faut y en a 5 casiers. C'est négatif tout ça na yi donc to ko pela ne bien. Makuta na ngine wapi? To ile na maluku na et pas golo mabaya. To ile na fait mo kuna to kuta na yi mais pourtant na bagine ki ayela nga de la peine. Moi ça zo def ça va la peine. Tam suna poko lera ya bosura makavana. C'est ka ko ya na ngona poko hein. À part ça, nouvelle monsieur ça. Pensate. Ton garçon est bien éduqué. Posé. À ça, papa l'église. Papa l'église, on boutait tellement. Le garçon sous vraiment. Au cours de la gâte, on a beaucoup de bien et puis il peut s'accompagner à Moutara, beaucoup de bien. Bon, regarde, moi, on a ticket. Mais le police, on met la télé, le besoin apprécié.
Mais au arrangement, on a déjà une fois par semaine. Oui, ça m'a ça, c'est un camarade. Comme ça, on a 5 casiers, comme ils ont combo automne rana n'engeza raté. Madame, pourquoi elle a terrassé terre? Bon, mon tata, mon anat. Tout le monde anat. Bon, tout le monde non. Moi, il a raccompagné les athées pour la sola. Ça va, ça va. Mon taï. Je pensais. Mota. 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 Ok, madame. Kasi. Ocha congélateur te pona. Hein? Pona ocha congélateur te. Tu as un bongo? Tu nga kasi ko sana muna makamu susu. Papa ko dia ke? Kena. Azaki afanda te, azaki ni de passage. On fait abimi meilleur visiteur de l'année. On va visiter au mingi. Kasomoni ye akufela mwasi. Yanga nakufeli mobali. Tout ça quoi after baka ba société to ko benga obon. Ba veuve na ba veuve. Total anaka. Surtout que ye mwasi na kufaki avant papa na bino akufa. Ye paza mukolo. Ayiko yapona ko pesa nga ba conseil. Ba makambo basala kitango ya kufela ka mwasi. Ba makambo basala ngantango na kufeli mobali. Na mwana yaka mimi. Donc c'est ce qui n'a aucun bien tout ba azam atolba responsable ya musique na bino ba to ba kufela en fait le cola à peu près bon. Enfin maman moi nasna koli nasna koli mais moi makambo déjà naza responsable yo pozali maman nanga obotinga okolisinga mais oza jeune nazomona makambo tu ndenge eza koleka enfin na ndenge papa leki aza komaltraite awa azomaltraite yo ezosepesanga te vraiment aza bizarre mpenza masasi nazosala boye pa ya papa leki na yo nazobatela nde yo moi nalobaka no toujours so baproblème ezali na bi masasi kokota na makambo te soki na supporte bamakambo nyonso mpo na yo naza na miso mine te. Enfin omoni mama coutume eza na babiloko babangaka eza makambo mosusu du moto faut s'imposer na coutume omoni papa leki aza bizarre mais si je vois papa Kwedi c'est un responsable vraiment respectueux. C'est un papa posé, na façon d'agir, façon à raisonnement. Donc je le préfère vraiment que papa Leki Kokodio. Papa Kwedi aza na makambo na te. Ezaka kama makambo na biso kaka ba veuve na ba veuve. Mais na bossa na ko yebisa yo ke papa na bino Kokodio kwa linya teka lupango. Hein? Na teka lupango. Oh wa. Ale mbeti ba wa ko yoka. Oh wa. Oyo kaka te tozana mapango bona. Te na boyi. Oboyi bango baza ba responsable. Na ndobi nga na boyi. Yesu kaka lokolo boyi Yesu kaka wana ko kene pepa musu. Po ba ko tuna nana yebisa ki. Ate suka mais na boyi ba ko tika. Ko discuter na bango ezate makampa ko tuna bango ezate. Sikoyo papa akufi atika lupango lo musu atiki ezate. Uza mona mbali to ko debile pa yero ko soka kaka lupango. Si ça to ba ka ndenge wana mais o papa atiki pona mwana na eto mwasi na izalo lupango oyo a part lupango eliko ya malonga na ndako za sute o bango bakozwa. Donc na limite mukomsusu maman to se retrouver ailleurs na mbongo bateki lupango to zuite aza capable ya c'est un petit peu bizarre a wepe ko sala peke ateki pe lupango mbongo wana ameli na ye et to rate pe na lupango to se retrouver quelque part na kwa biso mibale ai binyoso wana na ba kitso libanda zala calme ndi calme mende na boyi oganga ganga ti na gani te na boyi nde mama mengo vandana na wati na makambo yote utoleka kuna mama mengo fala uzala ongone na swimo na motanda mitoi ata yo moko mutu lokola ngai kokoti moko sakara ngai te tala ngai yo moko
Kokodio ko mema ngai ya mwana ngai bitala na makambo. Ayiko mema ngai bitokende excursion. Ngapena bitika tokende. Tokebongisa makambo nto kotekelela lopangu. Ngapena bia tokebongisa makambo nto kotekelela lopangu. Toyeba nento kabola mbongo. Mabo mengo. Siko kokodio ko. Akeme mela mwana mwasi moko mama. So oteli kutezata na pembeni na ngai te. Ebongo na saliye. Atuka ngapena kokondi makambo boyete na lembi. Na osipote kokodio olisute. Pona onde ngwana. Akonyo kolanga modelo wana te. Bona wote twangu wapi? Oyo ko papa na ngai oyo. Bozimbongo te Bozimbongo na wote Asasi kokota na makambo wana te. Mama omoni makambo solo bananga wana ezali na kati ya deuxième commandement au bapesa kingai. Le deuxième commandement bapesa kingai na kota na makambo patron ata mukete concerné ngai te. Ko dio kanga saka na mwasi lokolanga na ko bibisa le makila. Na ko bibisa makila. Ya binga malamu te. Mwana nga papa kota cham na biso bila mama sozali kolambe kanga omoni ba valise nanga na na ngoti. Okoti bila mama nga musuna kati na zo kende. Na no break. Yo ko sama lokola ngai. Yo ko sama lokola ngai. Mwana nga salisa na ngai ko mwana. Omoni ko ya bitide kana ke kanglo bilo. Ba ko tekisite. Kokodio ko kokodio ko osambwa. Pona nga osambwa. Mwana nga ya olandanga ya obongisela mandama. Na yako wanga na yo na bwa bilo makofi wa omoni nga sata. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Gommer, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana. Laissez tomber. Ezaleli wana. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana. Laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana. Laissez tomber. Ezaleli wana. Gommer, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana. Laissez tomber. Ezaleli wana. Omoni yango sikoyo. Yo zali komona nga mwasi moko kitoko te. Olulaka ba mosusu li kotianga leste. Omoni moto oyo kolinganga azaka moto pembeni na biso. Lelo oza komaltraite ngai mibali mosusu baza pembeni wana bazolula mpe ngai. Tika mokili oyo penze. Moto na moto aza na gu na ye. Tukande papa Maina azaka kolula ndenge nga mpena ndenge abia. Sobetanga likolo na ye. Oyebi lisusu. Moto apa bapesaki ngai obeti ngai. Sikoyo.
oyokaki mobwana komasa koloba ti ofanda ye kaka wati oyokaki ali alingi abala ngai atia nga à l'aise omoni sikoyo ndenge nini epa ayokende du non 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 bomengo salanga nyonso kasi wana te okoki kondima biloko wana te na kondima ngo te okosi nakolinga kaka yo ozala kosalanga makambo nyonso ozala kosalanga motema pasi nyonso ozala kosala ngai wana mpo niokola ngai nga mpe lokola olobi kelika mwana esali yo motema pasi nakosala yango kaka lokola olobi motema no kozala pasi soki ngai nabali kwedi akobala ngai kaka na ndimi yango nakotika te nakotika na ngai te lokola siko motema pasi nakotika te mpenza kwedi akobala ngai kaka kobala ngai otatalanga boye kwana bonio naleka su te nakende boye olandisi miso boniko boni boye eloko nini nakobala kaka tosali ndini obala ozonga mpe mwana mama sanga nzile ekatara egulugumos shabananga songa nzile malembe mama ade bonjour papa attaquez général cabane commandeur attaquez Zango na mama bile etu echalala na opala ah ozaki plaisir ah there you there ya usimanga yaka shaba oye bobina kitoko boy mais orataka jour mais yo melama orataka jour à réception imana jour présent yamba biso présent Gwemani oh motema pembe ko jour yamba biso et aka suka l'air nazwaka donc obini basopeli olago mais oyebi koka mosinga ntango okitaki na se wana surtout na nzembo ya rachakula te elo mo souvenir tika po feedback yango te batika rachakula akiti cela amadekali non créateur de danse ye penza za donc chic. Serre-moi la main. C'est bon. Mbala moko automatiquement directement pe nguba nini ya mobezu na manioko. Comment on se sort nguba on penza dans ça on penza mais bien to que ça on penza bien oh moi s'en fous là le oyebi omoni ga petit oyo omoni ba bêtise ça omoni on na mona metana moi c'est penza enfant na ye o ko fa ne tanzo to ndenge zo fond et bien ça ba respect oyeba longo le veste 12h15 bilo na table ozoma mais leur mot en tout cas il faut quand même azolandango à la lettre quoi mais yo pe au moins na miso bato zo que c'est sonné ko kangela ko wangele non on va pas dire ça qui vengeance mais ce qu'on va dire que lui mais je sais bien qu'on est on a président faut comme ça me colode et puis tu rappelles ba fille on a ba tout le roi ba mindondo tableau ça là na nino et pas ringo kuna pe sous mais ce n'est pas non ce n'est pas bien nganga nini obi ke ba garçon ba fanda gan obi ke ba garçon ba oto membeli un jour au mon abo Pedro ga vino ndengwa les mêmes bêtises à Salina Paringo a répété yango kuna na ngandabile tande a renverser la table et puis a suffi en anecdote na lobi na yeke wana mwasi na ngai te mwasi ya Michel Sompex meti wana ote mwasi na yo kaka owanga na kangi et pourtant tu sais que na Michel que Carton Thompson na que nous sommes Sompex ye ote mwasi na yo
C'est ça. Et puis moi, ça, un respect, moi, je suis sérieusement, et puis je suis tellement mawa mingi penza. Batu batanga te za mawa. Na tanga te. Nani atanga te ko? Kamwa mo eloko mo na loko na na eloko ni loko ti koko. Koko eloko ni loko. Tele manana. Koko tele manana. Ndondo. A tele manana. Tele manana. Tele manana. Tele manana. Telema. Telema. Tu crois que tu dors? Yako. Yo sakana. Yo sakana. Tikanga. Tikanga. Tikanga ko ne. Ola tana na ola tana bambanda. Bonga inde nkoba. Na ebisu na ngai te. Osakana na basi. Ngai nde suka na bango. Ngai suka. Katsa. Lega mundela ngo. Mundela ngo pre. Yaka. Yaka na osela. Yaka. Fouin. Na piga Chris. Obo piquer on le loin. Ndumba mobala pamba zoba pamba usaka mokende ko lokota basi n'importe quel mois si okondima non kete na boyo mutanga boyanga na monde mutanga zo boyanga na monde nazo monete azo ebana te yonde na samwe zonga na boulevard na kuzonga papa e changa mbongo shaba olokota nga wapi shaba sia kendo tika ezongse na boulevard na kozonga papa na boulevard na kozonga oza oyaka kolandana na boulevard te oyolandana bato ba kotonda na mpango boni koneso yo pe koneso kokota ba déjà ba matina miri kota ba matina miri shaba tika makelele na pikaka crise oko pikango le papa zongse na boulevard oko futanga na ebisio yo katika na yo bondi ali koko akende bosela boto stop avant na bosela yango ne pesa ngapi na côté na yangai akokita yayo nini okantika na yo bondi ya mobile lokola yo koko na na ma besoin nango na ngai te na j'en ai marre de toi zongisa e shaba mais président nalingi ye lisusu te na boye hein na boye bon décision no pe na ndimi yango décision na ngai azonga na boulevard esika la lokotaka ye esika azaki ko flatter ba mindele bana stop boy akenda sala yango na boye azangi manière non c'est pas bien hein obi que jour mususu mona boye tala biloko azo continuer oti ata siko babadonde ba telemi kuna na likola mir eza bien te hein la ebisi yoko po moni ngai pe na yo vanda na kozongina na ebisi yoko délai na zo peso ya une semaine tala yebisa ka mutu na vandi wana ala pesa nga dommage d'intérêt na yo ki basango na za mo so felete tala calculer ka ba jour nga la salle ozongeli gabi ochudi na yebi yango azala ba moyen songa kende alors le côté le plus pété ko na ko mona passe na ndako na mo bala zanga manière je suis au courant de tout kende zonga na boulevard Fazer chege moko boy président a félicité on est aussi décision on a pas fait pour vivre na bangote azotala ko simboti na bilamba quoi Coca-Cola azo simba ngwa mais bomenga ko simbo boy jamais taba respect za nango bomengo za na manière net ya ye beto hein pourquoi famille ba bomengo za modèle moi c'est mususu ba bi caractère ne ba bi ndeni comportement ndenge zali nazana bakanda ebele baninga shaba bazalaka bandeko na bango bakufi ebembe na biso euti poto bakundaki na kitambo na gombe na benseke oyanga ya na ngai ya dudu na mona te tolela kaka ya ndenge wana non courage bien moi likelelo oyo boya sakana na ngai ya ebi valeur nanga non ayebi te président est-ce que ayebi gamel de chika babis ayebi hein ayebi te président zoba mongo boy akende kendo tala yesu azalwa benga ya na beta ye ta yesu aza pembena aya na nike pe gogo ekoki na ye asa comme loin azolo baloba ye moko aza na temps kuta kozonga te aza na temps te va voir Chaba vie likambo nini ko toza nyongo na yo non présence nous osepesanga te soki vie azalaki na nyongo na yo loba bomengo mbango de tala oza nyongo na ye oza nyongo na ye bonjour papa bonjour azwa koya koluka nini awa Yo kalika mwana. Petit.
ça na reçu somme te ko pas na na pas na pas te ça na somba le pas vous comprenez ngai ah pour la parcelle excusez viens ngai oh grand frère excusez bien que la maman ce qui pour la pas excusez ngai viens yaka mettez-vous non naza pensé na ngai baza soki bote en combien ngai nde naza koteka yango c'est ça hein yende mkono parcelle ngai nde naza koteka yango naza ba makambo ebele nangi na longwa awa na quartier oyo vie na ngai tellement bato le kunya baza trop ba jaloux vie na ngai parce que le zoa zoa na zoa baté soki via tikenga bilo pona na komi responsable camion wana bazo yokola nga zoa na longwa awa na kendanga te na banda na makelele bote en combien $25,000 yo za grand frère na ngai bon alors on peut se aux petits dans là hein moi na moni ndeko ko ya Dakar je te donne $20,000 et là pour la yo décidé de 20,000 to katika na moko c'est 20,000 ça va au bout que ndingari na ba 25 malien mais parcelle les amne tala nanu étendu na banza oyebi yango moi na expliquer yo nyonso tout okoki kobuka moi biso na petit oti ba magasin bato azolu non na ide magasin na tomanda ne moni ndakana ezana douche na kati te ezana douche là non ko salisa mo ezaki pe projet vieux mkolonda bon vieux ozo tenir kana $20,000 donc peut bien cacher bien besoin de deux temps une mot à 10 tu dois faire un cash quoi pas de problème on paie ça sur place je suis cool mais faut que ça me pique des petit bon wana aussi me candidat na cadastre hein yo ça vient ngai bon vieux oza loin ah oyebi vieux ko dite ndako apembe ya makwanza wana oyebi ah vieux conseiller excusez vieux d'ailleurs vous devez oser la candidat il faut toi biso pour la campagne club na biso tout musique na biso tout hein biso tout musique Cambodge tout il faut soutenir vieux ko même ba club na nyonso ma membre basé ça va j'ai pas de problème mais là seulement je pas on appelle une 20,000 si vous êtes d'accord bon vieux dans la moi avance ya moké hein comme ça to barré malien azate mutoye liboso za vieux kwedi mutoye liboso malien semble pas ah bah on va pas monter bah Chaba alobaki aoya na 14h to sigoyo 16h pas 16h alors vraiment ça moins sérieux mutu akolia eza vieux kwedi bon on appelle dans 4 jours on appelle bon vieux mais bon ça me candidat papier tu vois ngana go elibino hein même dans niveau cadastre pour zo mi candidat facilement vieux nana naza na grand piaka donc ndenge zo mona ngako so moi avance moko ezali hein comme ça pesa ngai Chaba sala ba démarche wana pona to bimisa ba document yo surtout donc là pour la cadastre j'ai problème té c'est ton ami waza non $1,000 mo ka boy il y a des suivi non oh là le conservateur bon, même 500 conservateur c'est un ami de l'école il y a kala hein donc c'est un petit problème donc arranger pour faut pas vous déranger pendant mon cadastre mais ne vous demandez la kala pour vous ça papier oui c'est que c'est moi qui achète la parcelle on va arranger les choses vieux kwedi assurer ngai nazo sous client mususu de ça c'est rien plus ngara za pembe na bino oh vieux na biso madame le pango te na biso da quartier vieux na biso ko simba na maboko mibale vieux conseiller koyela yo koyeba te il faut avoir confiance na ba vieux quartier mais vieux comme la tabière moi bah frère non dans ce cas dans les cas Domingo patron des grands frères ayeka l'européen satan et un beau tété non pas ça qui est un beau tété kendo tikaye na porte ko kendo tikaye merci patron ah maman merci patron Dieu mutu toteke na parcelle yé donc vieux ça on va jouer nous sommes gagner là wa des stratégies commerciales moto na ngai kobuka na te kidiba kolo Coco Chat. Mana mama sanga. Bon, là, ça la combien? Là, la combien? Oh, boni. Bon, on va le baillon de salle commission parcelle. Oh, mais là, nous sommes kufana. Oh. Ye moko. Aye moko. Bon, on peut commission ni. Lobane na okanso na kaze moko primis na pesi. Coco Chadi. Motu na ngaboni. Bon, ata sans kaziete. Kaze moko primis, kaze moko ya Amstel, kaze moko ya Missing, kaze moko ya Coca. Mais oza mutu na ngaya nakokanisa yo kaka OK
Oui. Oh, chérie Mindondo. Quand des bons te fongwami. Baluka uzunga. Miss Mindondo. Ah. Yamba moninga ko? Na oyamba. Na bengi yo. Na bengi yo. Sem. Eh, bimba malembe ko papa likamuni. Ndaka ba shege. Nini yango? Esinga finga diyo. Na posa no te papa. Jura yo ka nga penza na zo finga yo. Ngai. Naza na posa na yo te papa. Yo kingane na lobite. Mais fansa moninga oyo ka likambo yi nango. Naza besoin oyo kate. Boulevard du 30 juin. Ngai ka moko la tele magana sendwe. Na sala makambo yo so monde ke wana. Wana zali makambo na bino. Eza ya ngai. Naza na honneur na eloko na kindumba na ngeza nga. Baluko bima. Yamba ta koko wana zoma koko wana. Koko za garçon mo za mo sérieux. Yo kasi pona na lara ya na e. Wana eza bloka ya na e. Wati me yemo ko ba oza boyete. C'est un garçon na comprendre on peut se me conseil. Obi omoni fille na loi Mindondo. A fille mo ko fanda na. Oh non, bani tout ça. Mais azo que l'action maman lokola o bomengo. Est-ce que on a monté relaxa? Est-ce que on a kozambana na yo wana penza? Yo check makama en commentaire. Ngai, o check en commentaire te. Na bana okumisa maman na koko wana kalamba bien, asa makama so bien. Eza yo te. Wana tala. Ko ko bimisi na koko na nga, mobali na nga yo na mona ke motema le passé. Tala fansa moninga aipa na yo. Tala, nga ko linga te souffrir. Na yo ke le hotel ma mingi. Ozamo simo kitoko. Ozamo simo ko obongi na batulo ba kokodio côté. Obongi na batulo ko la biso. Il faut muto azana mbongo. Ozomona. Mindondo. Na lobi na boite papa. Na oyamba ba la fandi sangai ezali pona bomengo. Moi ça boulevard du 30 juin yamba ka. Soko moninga ya. Dala. Oza fi moko oko sa même affaire. Obi bien que koko azote ka parcelle. Or que so zone na parcelle na boko kabola mbongo. So bo fandi bino mbale tanga ote ka parcelle bo kabolo bano sa ba faire. A ote ka parcelle. To kena kan sele. Vanana. Ni kamne ezala kan. Vanana. Koko Tabio mzunde borata ba chance ka ndeng wana. Zoka ote ka parcelle. Oui ba proposition bana o salon na sele. Na ebiko nakasi. Oko profiter ko rater ngote. Et puis beaucoup partager tes azote comme $20,000. Yo zui 10,000, ye 10,000. O bando ça va faire na ko aider to fandi biso mbale. Koko na zamu to fanda nete on continue ka ba bêtise wana. Nga to ko fanda yo. Et puis to bando ça va faire to bando que même Nigeria même ouais. Mindondo. Chavo. Yo makambo zo memela Moni koko wana atanga moko. Na noninga na koko te atala kama kamdenga zawana. Ba caractère mabe mabenga na kena mutu ko lewa. Mutu bo makamne kama be atala makamo akitoko te. Kwani? Ya ndema me obi même nga kona ko même ko episode nga sa lota même yo boye to fani na yo et puis o commence mo penza ni. Oh. C'est méchant yo. Yo. Ah c'est méchant. Siko. Mais nga bien. Funa bende balari ka Joana. O bende ngote. Après to comment ça va faire? Aux 10,000, il y a 10,000. Nande ona longwa ina kanda kuna. Est-ce qu'on dit manga lisusu? Oui, bi koko, yo bi koko bien té. Ngana tala, ngam na bi koko très bien. Soko zongi na préparer ka terrain. Et ça pour un temps là. Soko te parcelle une semaine après. Mindondo. Donc on a quelque chose samedi. Samedi. Na ba après-midi boy na kekuna. Comme les jeudi. Bon, samedi on a fait ça na parler. On a fait samedi à Bimaté. Que na disons dans le cas ba moka bo pour faire na parler. Pour sonner tinga azate tango ozwa là wana bike. A repère au bout de changa on dit que parce que yo PC dans 2 semaines. Ah, comment peut ça moko rentrer parler, donc oba kitsape motem. Yo za kana so komiso bandi ko mata bino mbale ale mote peli. C'est mengali na koka obonde la mutu. Si tu mobali penza. Na mona mobali azaka ka etala kaka. Limbisanga meboza. Na okape obonde ya mobali te. Oh pardon. Aïe. Donc kokate wa kitoko.
koratete obi ke sozula rwana osaba faire na ngai obi ngaza mayele obi ke songate koko ma mingi hapo na koko obi ke même vieux na bango zo loba non moni ayoza mayele kotika leki no wana te botambola na ye ensemble au concert hein mais c'est un pardon c'est pardon bon pardon c'est un problème tala ye azana moté manoté yo sengeka pardon et sili eza problème ka erolé là et sili ah vieux futa benda ba na longole ba poil likambala des photos encore yo yo Mélanie mais ça a pris ça ouais dis ça tout droit maman abenga chérie mali boso na fina kama ndeko nakoti sala cinéma pepe na mbali moko alingi ngako dudu naza okasi ezalaki libala donc ezalaki nango libala moko ekata na songe fwa ya pasi fwa ya nzala dudu ndokende makambo ozalaki niokolange mpe ozalokende ozalaki kosepela boye na ba jeune fille na basi ya mabala mpe ozalokende osepelisa bango ndenge wana ngai nazotikala kaka en tout cas papa Maïna ayebi ayebi mpena koencadre mwasi bon ngai mpenza dudu oyo ezalaki omona mwasi moko pamba lelo nakomi boye nazwi yanga libala te mama na koko oyo nde libala nazwi harmonie na kati nazozwa pongi te bandeko nazozwa pongi te oui entrez mabele momengo na biso bandeko awa dudu mobali na biso momengo likambo nini monene zwi yo boye mama dudu bandeko mobali na nga na foto bandeko likambo nini dudu osali biso boye papa masasi dudu na ye ya koyambanga sheri na nga bandeko akakufa ntoka vraiment liwa dudu yango dudu luketu lwambwa mobali na nga bandeko natumolaka ye likambo nini dudu Doudou. Bon, le voyage, ça qui bien. Un voyage, ça qui bien. Bon, qui ça on est nini? On peut pas dire on s'occupe payer. Deni bo kila kyango. Nga banana kende na sali soki moi mouvement na saki na ka kuna na bridge pa ya Jolie na José. Na vandi kuna ti bonga na bina umeli pe wana kele pe kotala baninga musundenge na yaki po congé pe ngesila nango. Ye mwana voyage ki na ke Paris. To bimina yeglo ko sala ba course kaka kozonga tozonga na ndako na jime au téléphone nani yango lisusu ya ngalo bi yamba kaka ayambi téléphone o bazo pesa nouvelle nani wana o si de na bure balobi dudu akufa kama soki message banana tongo mais ba vérifier ba meza ya solo du sango ke bamboke belé en tout cas dudu wala kuna pe bosali matanga moi bongo to sala ni mbongo ngata yo moko pena dudu akufa ba sala matanga te bongo leki no sina kuna bongo yeni ngako sepela matanga dudu sala mate nani ka grave moi te yebo ya komisa ka grave famille kusu mo bango nyoso bakiti babito yo kanika to kiti babite to kenika ka ba lembe to sala matanga kuna pa na bango to kitika bridge biso nyoso tu ba sile pe bakiti Chantal pe na mobali na yebet bango so bakiti to kitika na bridge to sala matanga kilo kula ngana yo mona kango likamu nene penzako dudu baleli eboye mume makamuni no zolo ba ya solo penda dudu ko fola balika oya lika muke zana na zulo ver yo polo bi mingi ko lela pe bele le wana balinga balela kale yo ko lela lelo bongo lela kamini le wana mwana ngai yo mbo mi mona musu basukuli malamu tie oli kamini zo sala mo bala kufika ka banduko te bazinga tena ba monzela makasi boye umengo kuna basukuli mera mama mutuna mutazana date na ye ya ye ko ki abiso pe do tikali nanu boye ezaka ba délivrance tende konanga oyebi kufa ya mutu mususu ezaka pe délivrance ya muninga mususu pe soka tikali oyebi yango lokola banzembo bakoyembaka na mokili te liwa ya mutu ezala délivrance ya solo me banzembo bazoyemba na mokili tozaka bato ya mokili biso nyonso te oyo toza ba ange tokóma ba ange to tokufi te sikoyo nano te sikoyo toza na mokili mpo tozolia donc toza na nzoto yoko très bien babokilo na ngai moko oyebi ndenge balinganga anko basambelaka na bango mama très bien likambo moko ezalaki te basilisa makambo nyonso ndenge omoni ngani naza nanga boye a votre santé mabeli omelaka kaka oyo te mpo nazaka na adresse oyo bato mosusu akansaki kwa mbala akufile mosusu balongolanga adresse oyo naza kaka naza moto akosomba te moumbu te naza kaka afandi nde na ndako oyo atiki mpo omoni kaka famille coutume na bango etindike natikala na ngai
Nga utaki na agence côté la biloko na yaki lobi okuna bon na komaki nanu awa te na comme ba biloko pe il fallait landanga ba agence on peut ko ba mindondo zela lelo le zela lobi ya wana utaki kuna na agence na bina leka ba mikanda na opeza li ba komela kiyo ba leti ba micheli ba ngoso ba mikande bele ba komia ba condoléances kuna pesa yo nazalata kuna nano batana nazalata kuna na molimo nange ko mata kuna pona ibisa bango eza ba carte ya condoléances te eza ba carte ya félicitations bon débarras Muninga tikali libre boye mama na koma libre te mabele. Nga unazaki lokwa bakanga kanga basinga boye. Wewe bezo kama sanga. Ukamwe loko nini mama unazaki komona wapi watu mingi baidi yango ndio. Wewe beke mobala leki tata na mama. Ah melana tata mama ya nini yangu? Yo ba yo ba te. Hein? Ernie on la montre. Patron 20h. 20h. Hein? Oui, patron. La visite, na bisa que visite aussi la hernie. Coco Boni. Na 17h. Boniface. Hein? Na 17h, patron. Oh, 17h yango. 20h de 17h en boka na bino. Yo za mato imangongi hein. Oyo kakate. 17h et 20h. Patron moni ya routine poto sikwa ibi makamundenge bayo ka sanga. Da, mama. Yo soki mobali na yo akengela kayote ba sorti na yo contrôler kango te ko bima okozonga x temps ndengo lingi et pas ya mwasi na ngai te hein likama onde yanga et pas mwasi na ngai te naza ko yebso fin de visite à 17h et jusqu'à 20h. Dis, qu'est-ce qui se passe? Bon mais on a so comprendre ça nini yango? On comprendre nini? On peut comprendre nini? Ce qui a yebisa yote. Aza mwasi na ngai. Bomengo. Ngai nde na remplacer Doudou. Odo kwa mobali na yo. Oye bakate ha. Ayebisa yote ha. Donc bisengo nyoso na kutu na ngodo kuma wa Doudou ezate pona makambo yo. Le successeur de Doudou c'est moi. Tous les biens à Doudou, la maison, la bagnole. Papa souki saka wana limbisa papa na yeba kité. Que dire encore? Na yeba kité. Même hier. Mais on a ke. OK malamu. Na wotinda maki ya kotikela yo ba bandwana. Ba mikanda na nyonso na ba biloko na batindeli yo kuna. Malamu. Yo kaka mbala moko. Oyoki na kokata o lito yo bongo to saka nga malamu. Ça perd l'hypopète. Donc, Moutouros à la leste, chaque fois des problèmes. Que se passe-t-il? Patron, votre santé, hein? Pas qu'il s'est monté. Yakawa. Vanda ko mama. Nazo fanda patron. Mabanza 6 mois oyo tovandi na yo awa eza déjà ebele na moni yo na moni comportement na yo eza bien ozali penza modèle ya maman zairoise. Combien de félicitations nazwi mpo na yo? Ba collègue nanga baza ko sepela na yo. Ah vraiment, moi c'est na yo très gentil, vraiment elle est serviable, tout ça patati patata. D'où nyonso tu wana ezalaka na stage, ozalaka na stage. Na moni stage na yo esili na confirmer yo lelo. Na confirmer yo. À partir de Lilo, tu peux m'appeler chérie. Chérie Coco. Patron, c'est pas mal. Hein? Patron. Chérie, s'il vous plaît.
soki balakisi nga likambo bapekisi nga likambo wana nasalaka yango te zela soki mpe batindi nga likambo antuka naboyaka te nasalaka kaka nalandaka kaka mobeko oyo ya liboso patron commandement oyo wana eza premier commandement na ngai opesaki ngai oyo Werner yango oyo patron olobaki na ngai ke nabengaka yo chéri te nabengaka yo patron simba na lukopo patron asi nameli mingi simba tuta ngai tuta kopo na ngai nameli mingi patron yango wana ozali kaka patron na ngai mpona mibeko ndenge opesaka wana nabenga yo chéri eza te tala moto akopesa mibeko ezali ngai nde na rectifier yango même ba commandement oyo les 3 commandements na pesaka yo na bolir yango namoni eloko tokoki koswana na yo te nayebisa yo ndenge nini mama naza mobali no ya moke mwasi yaya atikeli ngai alors souhait na ngai ezali que à partir ya lelo longwa na chambre oyo oza kolala yaka na chambre na ngai sois à l'aise patron oyebi ke na bacommandement ndenge ozoloba olongoli commandement longwa na chambre wana ozali que nous soyons ensemble yaka na chambre na ngai dès ce soir patron oyebi ke ya na yo dudu atikaki ngai malamu ndenge akendeki na mboka mosusu ake kokufa na étranger ala mama biso nyonso atikaki tokokufa ngai nazali bien yo ndenge ozali wana oza na bafille ebele oyo ozotambola na bango ngai mpona kota na chambre na yo wana patron vraiment nakosepela mingi osalisa nanu baexamen na yo mpona yeba po ya na batikaki ngai bien nazalaki na problème moko te yo moko moni ndenge nazali chéri nalobi na yo ke nesi nayebisaki yo bapetite wana ya mike mike wana naboyi bango naboyi bango même oyo azalaki awa mindondo ozomona ye ezala fulu oyo mwana papa lengema naboyi ye ezala Marie Kasai ezala Yvonne Machama ezala Monique Musao mais patron nayoki nyonso ozoloba na ngai wana mais osi ozalaki na bango nyonso wana bamosusu ozotanga bakombo wana ngai kutu nayeba te ozalaki na bango soki oza na problème sikoyo na lero oyo fo tokende osalisa banini baexamen totala soki ndenge nini mpo ozalaki déjà kote wana comprendre ngai naloba ndenge nini mama yo oza mwasi bafamille bapesi ngai ketisa motema pesanga amour pesanga bolingo dinanga mama olimbisaka mutu te eza problème ya kolimbisa te patron eza problème nde ya kosala examen na explike yo ndenge nini mama bomene na explike yo ndenge nini tobana mike mike wana naboyi bango nyonso naboyi bango nyonso naloba ndenge nini ketisa motema mama chéri wepitasi patron ngona miseni kolia pa nga naliaka wana nayebi so obenganga chéri yaka na tasse to déjeuner ensemble di babamela na ti te nayeka kofanda lokola olingi nafanda pembeni na yo nafanda
lobi na zeli oyo na chambre oyaki te mpo nani parce que nayebisaki yo déjà te nayebiso longwa na chambre wana ozali yaka na chambre tozala ensemble ozosala bongo mpo nani patron ata kutu eza likambo yango ya koloba te koyoba examen ndenge ozoloba na nga wana mais quand même ngai faut na observe pendant 6 mois donc ozomona na chambre kaka bikota ndenge wana te pendant 6 mois donc ozomona nga nazala malade nalobi bongo te patron mais olobi bongo te nini donc observe ngai même ata nasalisi baexamen ti pendant 6 mois donc omoni nga nazala malade boniko babondela yo ti wapi ekoko tindi lokolo yo na okende na wapi kokobar moko boye boni soki olingi te okangi biloko na yo ozongi na kimpese ça alors cha nazela yo te 6 mois ngai oh Chabani record bien qu'est-ce qui se passe Chabani nayebisaki yo kisasa eza moke ndambu ozomona ikoko so bosoi na mwasi mpenza oyo olanda mwasi na yo te tozona ye mabe papa okolimbisa mwasi te ya solo wana otiki kaka boye na nazongeli bolingo na ngai ya kala esika na mbisi atiolaka esi alandaka mai bongo ozongelinga makambo oyo nyonso akala mpenza olingo olanda yango papa nazongi na ngai na kimbangu epa na biso omona ngai epa na bino kuna naye na kimbangu nabondela kasi wana alobi te naza nga na ya peti mindondo azalaka wapi vie kuna na numero 7 kuna nayebisaki oke nabondelaka basi te Chaba preso yo oyebani ti nga naza jeune premier nakende nabondela nini awa siko bamisusu bakoya kobondela ngai bamisusu epai baza kopesa nga bacondition badele 6 mois entre temps baza kozwa 6 mois on dirait 6 jours vraiment kasi wana bikoko limbisanga kako makambo elekaki wana ozaka mobali na ngai nazokisi motema nsima natalika nga bite koko boye eza kaka na besoin na ngai yango na ye yo moko kei nasalani ozongi yo moko de cet instant tous les 3 commandements de rigueur au pati merci patron mobangelo ko yo na kende na wapi oza opesa nga ba condition ba 6 mois yo moninga na malade Chaba preso bon lobi olimbisiete ona na ifalinga olimbisa ya telema na limbiso pona Chaba zwa ba valise zo zongisa ndako merci patron ezala mbala suka yo koko yo koko sha ezala mbala suka yo koko sha preso yo bimana sopego koko kamsanga basaki bana bamata barobina wapi nouvelle image na parigo na selembao na nganda wana koko nayebika eloko nozosepela eloko ozosepela nayebi yango chéri kendo changer tokende nouvelle image nga na ochange te surtout tokeka boya eloko ozosepela wana nga bonga bofuta ngani suka nalimbisaka 2 fois te nalimbisaka 2 fois te omoni ya félicitations. merci olingi na okawandima te ke expliquer ano seli bobandaki yango na ndenge nini
na papa Koidi bobandi mission ndenge nini mpona tokoma bo kasi omoni Koidi aza moto ya quartier ayebi ndenge tozalaki awa na papa na bino mpe azomona ndenge nini tozovivre na papa leki na bino ayebi makambo ya lopango ndenge ezotekama akoki kolinga te biso toniokwama mpo alobaka na ngai kantuka na kude oyo azali koyebi biso ntango nyonso ke elere azali koyawa soki omoni azoya wana mpona kokonsole ngai mpe kopesanga mayele ya makambo mosusu oleba ayebiseke kokudoko ayebiseke azoteka lopango te bokotikala pamba te sikoyo eza ndenge nini kokudoko azoteka lopango na $20,000 ayebi ata valeur nango kutu te $20,000 wana abaka ata lopango boye mpenza ndenge eza boye $20,000 sikoyo na $20,000 wana ye alingaki azwa ndambo ye kokudoko yo mpe ozwi ndambo kokaboli mpo moto na moto ake kosala makambo oyo alingi otango ye Koidi ayoki boye abe te lokola boye ngai napesa kokodioko mbongo mbongo nga nazopesa kokodioko sikoyo kozala lokola parti oyo aye oyo ya masasi sikoyo nga nakopesa nsima naye te sozo comprendre ocomprendre donc sikoyo $10,000 oyo apesi kokodioko eza $10,000 ya kokodioko parti na ye kokodioko sikoyo azokanisake biso mpe tozwi oyo ya biso $10,000 nzokande biso tozwi te sikoyo ekozala ndenge nini $10,000 wana eza lokola nani papa ya mainar ko apesi neti yo mpo oniokwama te kua $10,000 oyo abimisi apesi na kokodioko nde oyo banozongisile kaka ndambu to kokodioko aza susu na place te moya azongawa te lupango nanga boye eza te lupango deja esateki yango este ya $10,000 wana ngaozwa lupango wako mama qui n'a pas vraiment papa leki c'est un foutu type azoteka parcelle na $20,000 valeur nango ayebi na ye te olia mirazingi atula ata bato bo ndenge nini ekozala combien à peu près ayebi na te oyebi mama soki naza kofashe c'était pas pour rien naza kosilika parce que eza na baexemple oyo tozwi na bato mosusu exemple lokola sele oyo ya Harlem bazwaki même problème afami papa na bango akufi bosiko fali lupango na bango bameka badiscuter na mbongo bamela na lupango bazwa ti lelo bafi wana bakomaka boye mawe kasi mayele kati bongo soki nga ndimaki kotikala na ndako te ngeza ndenge siko ozomona yango so naza kosilika wana c'était pas pour rien ezalaki mpo naotala baexemple baninga ke non en tout cas tofongola miso po ke kasi biso mpe tokokwela likambo ndenge baninga mosusu bakwelaki likambo kasi abakoyedi yango ndenge bo kimotema malamu mpe ezwi ye ya kosala mpe action ya boye eza pamba kaka obie na ndenge akimusanta yango azozwila yango ane oyo po fe mama mpo nga nakoka te sikoyo kozongisa sikoyo niti na mwa mbongo nazotouche nakozongisile par mois au moins $30 bo sikoyo ya konima mpona $30 par mois nakokisa eti ekokisala $10,000 akondima kaka te ayebi koza na mbongo mingi te akondima soki asali aede biso aede yo aede ngai aide eza aide ayebi mpo wana asali bongo ayebi ke niongo na ye eza epa bato nini enfin tosola ngo nano na tete repose nde balobaka si je comprends bien mama okomi kovivre na papa Koidi parce qu'il n'y a rien pour rien mwana yo moko moni te nayebisaka yo ke mpona makambo na yo nalingi te osouffrir na mokili yango wana natikalaki awa mpe makambo mingi ezoleka mpona nalingi te osouffrir merci maman je suis très content de ça. Papa Koidi c'est un homme respectueux. Kasi maman na kolingate ke soki yo kondima papa Koidi eza pona ngana bima liboso soki bosala mariage na bino no ezala pona ngai ngana na liboso no na ningo bimsanga liboso te so papa Koidi akoidenga na ndenga parcelle etikala edi asalinga na ndenga parcelle esili donc dans problème na mino mariage ngana zate je veux pas que olexanga liboso na likama mariage na yo na papa Koidi soki na comprendre te olingi koloba ke
soki papa akoyedi azali wana ezala te ke ngai nalingi ye mpona koede yo mpo nalingi te yo souffrir yango olingi oloba ke ezala soki nga mpenza nalingi papa akoyedi na motema moko ezala bolingo na biso mibale voilà ezala bolingo na yo ezala te bolingo moko ya osali yango mpo na ngai ezala bolingo ya bino mibale mais nga nazala na kati te c'est ce que je veux demander. ndenge olobi wana oza mokolo na biso mibale na kodi tolingani sangai tolingani kaka ye azoede yo nsima na ngai. Merci, je suis content, merci. Itu sulit kamu sih Ali ya, sulit kamu sih jauh kau sangga. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, ezaleli wana.